kasi nga nazobenga yo ozoyamba te nga natindelaki yo mbongo avant nga naya Kinshasa natindeli yo mbongo nabike lukela nga flat moko ya bien oyo ata koreke yi batia groupe mais yo tiki nga na hotel vraiment modelo vraiment wana poso sala nga nini te lelo nakolala kuna te lelo olobaki nango zoya po tokutana toluka solution te omoni soko ye te na minute nake kosalisa réservation soki na ozonga lobi nazonga lobi po ose comporte mabe na olala te nalala pourquoi Mère Bagada, problème nini maman na ngai? Ça va na rappeler yo. Vous en avez ça? Rabi. Je suis déboussolé. Ah? Oui. Déboussolé? Oui. Mais Dobiso ba âge déjà menacé. Mais ba gros mot ya bobimisa on peut pas battre. C'est ça. Ah, j'ai déjà menacé. Ah? T'as laissé qu'on va lisanga on a tiki na tinda kimbongo na bibo bon réserver nga chambre na zoya na vendre pendant 2 mois. Mais bakinga hôtel oyo pour ezate mai ezate bazotokela nga mai na kati ya libulu. Teti nyoso na yaki nango. Comment baby ça yo? Et bongo. Ah! Pardon. Toki otikanga na kene nanga kako kosala réservation na zone wana. Kosala réservation te. Place ya bien ezali. Namona na place ya bien te. Na bongo na mona place. Pas couleur. Place ya bien ezali. Je vous assure. Toki na lakisa. Auberge ya kitoko na Kinshasa meneti na poto. Ah bon? Mikili na Kinshasa. Toki na lakisa mais. Donc, Natala, ce que ça bien, ça bien tant que na zonga. Mère au sepela. Kinshasa meneti na poto na limite na 7e rue. Hébergement comme elengi na auberge Samuel. Bana poto. Olingi oya kopema na kimia na ba République démocratique du Congo tala solution. Et Zomi Bongo na numéro 28 847 quartier industriel 7e rue. Kunande auberge Samuel et Zouami. Samuel, na 7e rue industrielle, na Petit Boulevard, ezaka en face. Esika basalaka balmet yo bataka tcha. Epeli, nalingaki nasala réservation pour na zonga lobi. Mais ba mikolo na ngala baki 2 mois na kini. Bino moko moni. Ba appartement ya 2 chambres. Pour que koya na mwasi na bana. La chambre salon ezali terrasse na biso ezali kulo ekoki tomber tango ye vacances na mwasi na bana anniversaire omati on fait anniversaire non Auberge Samuel eza mystique très mystique très mystique na Kinshasa meneti na poto dans na kangana Auberge Samuel. Na makambo etali mulunge po ba chambre hautement climatisé. Soko sana poso yoka mupepe na malili ya pôle nord. Toko fina kaka bouton pe kokoma. Sécurité très bien assurée. Et bongo kuna soki courant ekatani. Oko sentir ata eloko moko te po kaka ting ton courant ezongi. Groupe électrogène ya kafumba ya munene. Oh, naza na poto nayebi te ndenge nini nakoya Kinshasa po motuka nanu nasoki te. Kenke kobanga te. Biso tokozwela yo ata motuka ya parc po todisponibiliza deja nyonso na makambo etali véhicule. Auberge Samuel
eza na 7e rue industriel en face esiko basalaka baleti na kati ya auberge Samuel toza na bapartement na biso ya 2 chambres salon okoya na mwasi na bana toza na bachambre na biso bapartement na biso ya chambre salon cuisine toilette na likolo toza na terrasse o anniversaire ekutelaki yo awa o réunion moko songolo terrasse na biso ezali bokozala lese auberge Samuel photo na Kinshasa auberge Samuel ya ministre très ministre na ressemble à ce Auberge Samuel ezwami wapi na bandeli lisusu ezwami na numéro 28 847 quartier industriel 7e rue Limete soki olingi obenga bango na plus 32 48 44 92 623 plus 243 81 60 62 500 81 55 23 977 81 30 95 147 85 26 54 492 tope luka bango na Facebook obeti kaka auberge Samuel okomona qualité ya bachambre qualité ya misala qualité ya restauration okosepela mobimba Père merci pour la solution. nakomi sikoyo oh mon dieu auberge Samuel 7e rue industrielle au moins sur un petit boulevard au côté industriel oko avancer moke toza juste eza en face ya place basala balmet auberge Samuel non je dis bien Samuel oui naza na terrasse likolo non les espaces moko bien mo senti moi fraîcheur mon pépé zali auberge Samuel d'accord merci